Nzambe nayoki pasi. Naza kuta famille bota. Nalinga mama Belleville makasi. Nalinga Belleville mingi. Même akambwa Michou na Rulobango. Dossier moko esalinga pasi penza makasi. Mwana mwasi. Bandeko nanga naza na video. Pona muntu nyonso olinga video numéro yango wana. Nayoki nzoto malili. Video mobimba ya 5 minutes na 48 secondes. Michou. Omonaki nini yaya? Ayebisaki yo nini? O penza ondimaki. O bimisa bulumbu. O penza ondimaki bozo sololaka. Boyebi Jimmy Bela waza mabe. Aza mobali moko nakoki kolobango. Aza mobali moko ya mabe makasi. Ya mabe. Bavandaka na basi boete. Mwasi abengi yo. Asaleli yo confiance. Appelle vidéo nzoka. Ozo enregistra kaye. Ozo sala enregistrement. Yaya. Kimotema mabe ya boye. Pona nini? Kimotema penza mabe boye. Pona nini? Basi na biso théâtre. Bomi batela. Bomi batela ko. Bavia ba concurrence o boza nango. Ezo sunga bino te. Bomona te keno ezo sunga bino te. Ezo beti sarabino ba mabaku. Bavia ba concurrence o bobandi. Bolingi bavi moko apprécier, bavi moko mbangu. Boko ya ko perdre na ba bénédiction na bino. Likolo a bavi moko apprécier o ezanga mutu na makolo. Boye ba ko se maintenir quand même. Wana nyonso kapo na mbongo. Michou yo monaki awa Jimmy Bela ou makambo asala Karine. Jimmy Bela ou oyeba ye très bien na ba comédien makambo asala na mboka na biso. Aza mobali moko ye asala kapenza makambo yeba ki ye. Pourquoi? Mobali abongo aza kutota mobali teke no o lingana na ye ata soki aza na ngo ba million. Yaya. Bandeko, na boye kolobe bele to landa nanu ba audio. Ngana yoki nanga motema somo. En plus non comme mawe, vous avez basi mutu baba ya kala makambo. Et comme ça. Vous avez basi en plus mambo na mambo ya bilamba te na Congo. Et les lisaso mokite. Si c'est vrai Michou, si c'est vrai tambola sa kinduma nondo sala kaize lokote. Mambo mutaka na Congo ezasu lixte ezasu eloko kamwati to mona ngo ya ndenge bala bluetooth et tout le monde peut garder ya mutu na téléphone na pendant 3 mois pour ya sike bima. OK? Donc yo ba si tombo yaka na basango ngo na ebo ko na te TikTok. Bino ba si tombo yaka na basango ngo walo ina ngo bibo ni mi anda lo ba kamiso biso bula akwa ko sa c'était à moi ce quoi ngati ndenge ye bini ya lelo so pe bini ya so ngapelo be ko to bimati ko ngana tindaka na ngam ko le bini na itani ngati ko za su leaks en fait ba si bino ba si vous avez un niveau bassesse mon akamo abino ba fille vous avez un niveau bassesse muninga no mwasi olingo yo betela mo wa to olingo ya na bulke ngana chulai na chole kwani asanga ni da finga ngande mekendo tumbule ngamna kana kindumba sala kindumba na nzoto na sala na nzoto ngate oyo yela nga ngaza bongo te no bile bo comprendre ngate naza bongo te ngaza bongo te nga malera batu to koma batu ko eza semola ngate na saisir occasion te fait ngalo bozo ma programme te na tumbio mais ceux qui me ont un problème, on a saisi ça occasion de tomber dans un problème pour nous dans ça la route. Les ambassadeurs, vous voyez la maman Ramboana, surtout venant des femmes, c'est triste. Mariage à confiance, c'est un sang. Dites mariage à confiance, c'est un sang. Yangani na kati mariage à confiance, yangani.
liboso bomoni bapiblie na mokili nde misho ebanda banda bluetooth doa boye sikoyo nene anda benga misho ndumba ya aza fina abali te apeleki nanga équateur pour votre information biso toza bongo nga mona finde naso ekuni bato mosusu bokoma olobaloba na ye na kote libleki nanga équateur mpenza kana iso na iso toza bongo tofinganaka me totikanaka te toviva bongo biso na équateur na ndenga tofinganaka me totikanaka te atokuti biso toobunda so moto libandi oyebi bino bakongo olingi ngai bomoni ka nde na tiaka elongi na nga boye natanga mutakando te nasonaka na nga te me ka nde nasalaka na nga boye naza tu na droit ya bétise te naza na droit ya kobima na tout le monde te naza na droit ya kolinga mutu nyonso te mpo za na bato mosusu oyo babatama na nsima ya kamera olobaki na camarade nde mo nde na tie Jimmy boye nalobi na Jimmy camarade nde mosusu akoki koluka aya kolinga nga poka babimisa mpe mutakala na ngai mpo nasambwa mpe na mondo ekoma bongo okoboya mobali moko boye atindelo mobali mosusu ye moko aopesa mbongo ano bakende kopesa ye bima na ye publie mutakala mpo nga nazwaka yango te bamishu oyo boza mayele te ka manzaka milai fiere manzaka lokwa bandoki me mayele na mutu boza nango te manzaka makoi bozaka bwe manzaka fier me mayele boza nango te mishu yo moko ndenge olakisi derrière wana oningisa yango olakisi mabele oningisa yango yo yebi te ke bakoenregistre yo na mutu na yo oyeba te ere naza boye nde naza boye bakoenregistre nga yo moko oyeba ite ke Jimmy akoenregistre nga bajimmy oyo baza bagarçon kaka ba tiktok it bajimmy oyo baza na bango bagarçon ba réseaux sociaux yo deja omona mobali ya responsable aya omata na live po se défendre to baofinge ndenge asala epa Karine mobali oyo deja amata na live mobali oyo asalaka tiktok mobali oyo asalaka théâtre mobali oyo journaliste mobali oyo tala baza na bango bato te Est-ce que Michou va publier na Jimmy Belao? Est-ce que Michou va publier na Jimmy Belao? Azana ye mutu, azana ye mwasi, azali na image populaire. Mais mutu le va publier na ye. Ayebi déjà que ba Jimmy Belao va publier rabatu. Et donc choqué ngani mobali va publier na ye. Nga publication na kama wango sute parce que comme on a un tricage mais ba publier na nani ba publier na mobali moko ebe obimisela yo 50 000 ya range ba publier na nani mobali o ba publier na ye mobali oyo ba publier na yende c'est ça le souci ba publier na nani na mobali nini, un homme marié, et puis cet homme-là, il est qui? Il circule dans tous les fesses des femmes de réseau. Les pipis de cet homme circulent dans tous les femmes des réseaux. Zizi na yeba signon sur réseau, ba bien. Mobali ya qualité te, mobali ya linzanza. Mobali moko ya linzanza. Ex ya mboli na lisusu. Ex ya nani ya mbolina. Ex ya mbolina. Bande konanga. Est-ce que Michou va publier na Jimmy Belao? Est-ce que Michou va publier na Jimmy Belao? Azana ye mutu, azana ye mwasi, azali na image populaire. Mais mutu le va publier na ye. Mon kilo comme ma bé, mon bad nomo ya mariage. Tout à coup ça la ba live moko awa, mon bad la mariage a publié. D'ailleurs tu so bossa, il faut plus no bossa na noki. Tout ça la ba live awa, mon bad ya mariage a publié moi sinae. Pour moi ça boya et. Te affirme moi sinae ko bomba na bala moi sina alliance. Affirme moi sina bomba na. Tout ça la ba live awa.
mwasi ya libala babala ye mariage mobala filmaka ye kobombana mokolo mwasi alobi aoboya ye apiblie mwasi nayebi te bosali yango mpo mikolo nayokaki baolobaka na mishu atiaka toloba tonga lobi tia mami baoloba na mishu ki atiaka babuchu alaka buchu toloba tonga lobi eto obima nga naloba te ezaka buchu te eza naturel mo yango alakisi te bato bacomprendre ke ozala na nsima yango ya solo te mpo bino koza capable ya tout faire au moins mpe yo moko enregistre opiblie yango mpo tomona ke basima wana ezaka ya yo moko mpo nayebi te naloba nini mpo mikolo ka baoloba ndenge alata abuchu mais nsima neza naturel azaka na forme na ye ka oyo azalaka nango nga aza video aka na forme nde azalaka nango peut-être asali bongo te mpo tomona mishu leki na nga il faut t'arriver naoganga mpo naokakanda ta mongongo ekaukinga yaye donne-moi de l'eau nabi en tout cas yo soki chef kibasa ex Karine Mokonzi soki nani comment yo kosola na mutu na mwasi lokola mishu aza na communauté aza vedette aza na carrière ozo sale ba enregistrement finalement bino mibali lo confiance eza lisote en tout cas mishu faut porter plainte faut porter plainte en tout cas vraiment chef wana olemba miniature osepela te kokasa te ka biso to soutenir yo au filmer moi si mutakala aza na carrière non en tout cas mukile ko mokende wapi en tout cas mukile bebi bandeko nanga dans le soko sala kaka na réseaux sociaux to yebani na Congo oser sous na confiance en modité non ça se fait pas la famille ça se fait pas attends ce qui va au musu ba ce qui va adversaire ni boko c'est pas le makambo wana te non Ans Luzolo au publié Michou Ponani. Est-ce normal te? Est-ce normal te? Te na batna ba kosa te. Lokutanga batna ba kosa te. Ans Luzolo muta publié a tie vidéo na net. Ans Luzolo muta tie vidéo na net. Moi na suis confirmation. Ans muta bimisi vidéo wana eza jimité. Nga na za na confiance ya ba informateur na nga. Ata yo lobi ansite nga siko na confiance à bato apesa nga information pona ya na eloko lokuta te nga na ya na eloko lokuta te nga na za na confiance à ba informateur na nga bakosa nga te muto atie Jimmy il avait filmé la conversation mais celui qui a mis ça sur les réseaux c'est Ans Luzolo Ans mutatiango na informateur na bakosa nga te eza Ans mutatiango na réseau afale mo poani en social yango pona nini partagez les lives en social yango pona nini en social yango pona nini na ba coupa ola lega tindela nga me ba informateur na nga ba tindeli nga vidéo en plus non kama ouais poza ba basi mutu ba ya kala makambo e kamusanga poza la ba en plus mambo na mambo ya bilamba te na Congo et ça sont si c'est vrai Michou si c'est vrai tambola ça qui nous demande de ça la raison le côté mambo mutaka na Congo et ça sont l'XT et ça sont le kokamati tout le monde envoie ndenge ba la bluetooth et tout le monde peut garder ya mon téléphone et pendant 3 mois pour ya siki bima OK. Donc, nous avons si tombo yaka na basango nebo ko na TikTok. Nous avons tombo yaka na basango. Walo ina ngo bibo. Nimi anda lo bakamisho bijou bula. Akwa ko ça c'était à moi ce quoi ngati. Ndenge ye bini ya ile so pe bini ya so ngape lo be ko to bimati. Ponga na tsinda na ngam ko le bini na. Itani ngati. Pois a sous leaks en fait. Basi no basi vous avez un niveau bassé si mon akamo abino ba fille vous avez un niveau bassé
moninga no mwasi olingo yo obetela ngo wa tolo to olingo ya na bulke nga na chola ye na chole kwani asali ngani da finga ngande na kendo tumbole ngam na kana kendo mbasala kendo mbala nzoto na sala ngona nzoto la ngate oyo ye la nga a ngaza bongo te no bile ko comprendre ngate na za bongo te ngaza bongo te nga malera batu to proma batu ko eza se ngona ngate na saisir sa occasion te fait nga ko so ma proma te na tumbio mais ceux qui me un problème nga na saisir sa occasion te tant t'as un problème pour na couer dans ça la côté les ambasuka voyez la ngama kambwana surtout ça venant des femmes c'est triste mariage à confiance ndonga sana na sana nditsi mariage à confiance nditsi ngana sana yangani na kati mariage à confiance yangani Você vai me bater no time, bem no show. E banda muito fit. Donc, voyez si quoi, il y a un bébé à show, mais il y a un final à baliter. Appelez qui n'a Équateur pour votre information. Monsieur Zabo, on a mon affiné. La suite pour me battre sur vous comme on le ballon, on a eu un côté libre, n'a Équateur, Équateur président. Cana. Iso na iso toza bongo to finga na metotika na te to viva bongo biso na Équateur na ndenga to finga na metotika na te atoko so to bunda so mutabalo yebi to vina ba Congo olingai bomoni kande na cheke longi na nga boye natanga mutagando te na sona na nga te me kande na sala na nga boye na ko na tatu na droit ya bêtise te naza na droit ya kobima na tout le monde te naza na droit ya kolinga mutu nyonso te mpoza na bato mosusu oyo babatama na nsima ya kamera olobaki na camarade ne monde na tie Jimmy boye nalobi na Jimmy camarade ne mosusu akoki koluka aya kolinga nga mpoka babimisa mpe mutakala na ngai mpo nasambwa mpe na monde ekoma bongo okoboya mobali moko boye atindelo mobali mosusu ye moko aopesa mbongo alo bakende kopesa ye bima na ye publier mutakala mpo nga nazwaka yango te bamishu oyo boza mayele te ka manzaka milai fier manzaka lokwa bandoki me mayele na mutu boza nango te manzaka makoi boza kabwe manzaka fier me mayele boza nango te mishu yo moko ndenge olakisi derrière wana oningisa ngo olakisi mabele oningisa ngo yo yebi te ke bakoenregistre yo na mutu na yo oyeba te ere naza boye nde naza boye bakoenregistre nga yo moko oyeba ite ke Jimmy akoenregistre nga bajimmy oyo baza bagarçon kaka ba TikTok it bajimmy oyo baza na bango ka bagarçon ba réseaux sociaux yo déjà mona mobali responsable aya omata na live po se défendre ta baofinge ndenge asala epa Karine mobali oyo déjà mata na live mobali oyo asalaka TikTok mobali oyo asalaka théâtre mobali oyo journaliste mobali oyo dala baza na bango bato te na monde bomoni kande na cheke longi na nga boye natanga mutagando te na sonaka na nga te me kande na salaka na nga boye naza tu na droit ya bêtise te naza na droit ya kobima na tout le monde te naza na droit ya kolinga mutu nyonso te mpoza na bato mosusu oyo babatama na nsima ya kamera olobaki na camarade ne monde na tie Jimmy boye nalobi na Jimmy camarade ne mosusu akoki koluka aya kolinga nga mpoka babimisa mpe mutakala na ngai mpo nasambwa mpe na monde ekoma bongo okoboya mobali moko boye atindelo mobali mosusu ye moko aopesa mbongo alo bakende kopesa ye bima na ye publier mutakala mpo nga nazwaka yango te bamishu oyo boza mayele te ka manzaka milai fier manzaka lokwa bandoki me mayele na mutu boza nango te
Manzaka makoi. Bozaka bwe manzaka. Mais fier. Mais ma yele boza na ngote. Mishu yo moko nengo laxit derrière wana oningi sango. O laxi ma belle oningi sango. Yo yebite ke ba enregistrer yo. Na mutu na yo. O yebate na zaboye. Nde na zaboye ba ko enregistrer nga. Hein? Yo moko yeba ite ke Jimmy a ko enregistrer nga. Ba Jimmy o bata ba garçon ka ba TikTok it. Ba Jimmy o bata ba ba garçon ba réseaux sociaux. Yo déjà mon amo ba la responsable aya o matana live pour se défendre ta ba finge. Nenga ça n'est pas Karine. Mon balo déjà matana live. Mon balo a ça la TikTok. Mon balo a ça la théâtre. Mon balo a journaliste. Mon balo dala ba ça na bango batouté. Na monde mon kilo est comme ma bé mon bal no mo ya mariage tout à cause ça la ba live mo awa mon bal la mariage a publié d'ailleurs sur mon boss ça pas mon boss na noki tout ça la ba live awa mon bal ya mariage a publié moi sinae pour moi ça boya et te a filmé moi sinae ko bomba na bala moi na alliance a filmé moi na bomba na tout ça la ba live awa moi si elle bala babala et mariage mon bala film akaye ko bomba na mukolo moi ça le bien boya ye a publié moi si a publié moi si na ebité bo sali yango po mikolo na yoka ki ba loba ke na mishu achaka to loba tonga lobby tia mami ba loba mishu ki achaka ba buchu ala ka buchu to loba tonga lobby eto obima Dans le bâtiment, dans la bouture, dans la naturelle. Et moi, il y a de l'activité. Je dois comprendre que vous avez un ciment solo. Pour que vous êtes capable de tout faire. Au moins, vous pouvez enregistrer, ou publier, pour tout le monde qui a un ciment, on est dans la yomoko. Pour nous éviter, dans le banin. Pour me colorer dans le banin qui a la bouture. Mais si man est naturel, zaka na forme na yeka o atala nango. Ngada vidéo. Aka na forme na atala nango. Peut-être à sali bongo te poto mona. Michou. Leki nanga. Il faut t'arriver. Na nga ngapo na kakanda tamungo ka ukinga. Ya ya. Donne-moi de l'eau. Ans Luzolo, au publié Michou Ponani. Est-ce normal, tiens? Est-ce normal, tiens? Tiens, n'a pas de constaté. Le coup, n'a pas de constaté. Ans Luzolo, t'as publié, t'as tiré vidéo dans net. Ans Luzolo, t'as tiré vidéo dans net. Moi, on a vu confirmation. Ans, t'as bimi cette vidéo, on les a jimité. Nga na confiance ya ba informateur na nga ata yo lobi ansite nga siko na confiance ya bato bapesa nga informateur pona ya na eloko lokuta te nga na ya na eloko lokuta te nga na confiance ya ba informateur na nga bakosa nga te muto atie Jimmy il avait filmé la conversation mais celui qui a mis ça sur les réseaux c'est Ans Luzolo Ans mutatiango na informateur na bakosa nga te eza Ans mutatiango na réseau asala yango poni Ans osala yango pona nini partager les lives Ans osala yango pona nini Ans osala yango pona nini na lo bakupa ola lega tindela nga me ba informateur na nga batindeli nga vidéo Mon kilo est comme ma bé mon bal no mo ya mariage tout à cause ça la live moko awa mon bal la mariage a publié d'ailleurs sur mon boss ça pas plus mon boss na noki tout ça la live awa mon bal ya mariage a publié moi sinae pour moi ça boya et te a filmé moi sinae ko bomba na bala moi na alliance a filmé moi na bomba na tout ça la live awa moi si elle bala babala et mariage mon bal a filmé kaye ko bomba na mukolo moi ça le bien boya ye a publié moi si a publié moi si na ebité bo sali yango po mikolo na yoka ki ba loba ke na mishu achaka to loba tonga lobby tia mami
baloba mishu ki atiaka babuchu alata buchu tolobatonga lobi eto obima nga naloba te ezaka buchu te eza naturel e mo yango alakisi te bato bacomprendre ke ozala na nsima yango ya solo te mpo bino koza capable ya tout faire au moins mpe yo moko enregistre opiblie yango mpo tomona ke basima wana ezaka ya yo moko mpo nayebi te naloba nini mpo mikolo ka baoloba ndenge alata abuchu mais nsima neza naturel azaka na forme na ye ka oyo azalaka nango nga aza video azaka na forme na azalaka nango peut-être asali bongo te mpo tomona mishu leki na nga il faut t'arriver naoganga mpo naokakanda ta mongongo ekaukinga yaye donne-moi de l'eau. Bana SB. Bopesa banzoto na bino respect. Est-ce que moyen ko suspendre penza bano ezate? Tonton Vincent. Moyen penza ko suspendre nanu bano yo bano misato. Po niveau na bango kindumba ekomi ko kende mabe quand même. Moyen penza ko suspendre nanu bango. Mosusu kindumba eza kindumba o ba uta nango na ba famille na bango. Alors lelo bakoya kofingisa mams bakoya kofingisa sila ekozala neti ka ndenge deja ba analyse esalemaka keno sila moto atindaka bango wana koya kopesa ba confirmation moye penza bo suspendre nanu bango eza te boluka penza bana moko oyo baza mwa posé baya kosala filme parce que oyo eza kofingisa maison kakawa ezalaki na elle toyebi te après 2 mois ekozala na omilokwa ekozala alliance toyebi te nani mosusu akolanda ekomi kosala pasi mpe soni naza mwasi nayoki nkele nayoki nzoto malili na video wana nayoki nzoto penza malili nayoki nzoto malili na olobango nayoki penza nzoto balobaka nzoto malili babiloko aboye ezalaka ta bien boyoki li yango musika babeti lisolo me ya boye bandeko nanga en tout cas nayoki penza motema moto motema pe pasi nalobango kaka motema penza pasi o balobaka penza motema pasi